La vie est heureuse qu'on se sent aimé, mais s'il faut souffrir à cause du chagrin, l'amour, oh, tu m'as saisi, voilà, oh, diable sur mon cœur, amour, n'a commis les locaux condom, ponayoron, na oui, il y aura site. Congo promo. Promotion à Barti. C'est ta Yannick dit de bosser les promotions. Il y a un moni à 2 en euro, vous allez gratter. Année au nez, qui est pénal aussi. Là où ça, 5e émission de Bassal Nangai. Dans Zamba Pambola, ingénieur Raf Ngindou. Dans Zamba Pambola, au nom de mon père, au nom de notre Dieu, au nom de mon président Didier Lacoste, Nzamba Pambola, à Pambola Peyo Betty. Merci, amen. Je reçois, amen. Nayambiango, amen. À Pambola Peyo caméraman, Abissoa Bogar. Oh, à chaque temps. Akola la tauzana eloni mo sala mais soba bengie ayara penda donc on a repé ça bango dans Nzamba Pambola ba reconnaître ba on a boulot na bango vraiment au Congo 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 TV Congo Bambola Congo promo. Find out the best African news on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur. Merci beaucoup, Merve. Bonne année, Merve, en tout cas, à tous mes fans, vous qui nous suivez sur Congo Promo TV, vous qui aimez bien, moi, Betty Masengu, vous qui aimez bien l'émission News de Kin, en tout cas, meilleur vœu à vous, que cette année nouvelle, l'année 2015, bien sûr, vous donne, vous apporte la bonne santé, le bonheur, le plaisir, une longue vie, beaucoup de bénédictions et beaucoup de bonnes choses, en tout cas pour cette année nouvelle. À tous mes fans, à tous mes partenaires de cette émission. Et là, je pense à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindou. En tout cas, papa, meilleurs vœux et bonne année à vous. Et je pense également à maman Emilie Nzemba, mon thème à papa tous pépélé à Mbetolo, depuis Londres. En tout cas, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux également à maman Cathy Bakissa, ma maman chérie, que j'aime beaucoup, hein, donc je vous aime beaucoup. Maman Cathy Bakissa, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à mon vieux Bendicap, pourquoi pas Christian Bouy, Timothée Piana Serge, Papa Daf Moubama, meilleurs vœux à mon bébé chéri Joyce Davline, meilleurs vœux à tout le monde. Déjà, c'est votre émission qui commence avec moi, Betty Masengu, votre présentatrice préférée. Et aujourd'hui, en tout cas, pour terminer l'année 2014 en bonté, hein, donc pour terminer cette année, déjà, je reçois l'artiste musicien pour votre plaisir, tellement il est vraiment réclamé, hein. Donc en tout cas, aujourd'hui je reçois Yannick Dido, l'artiste musicien au sein du groupe de celui qu'on appelle Moukiet Tonga, Didier Lacoste, Mille Esprits, hein, Motoba Chéri, donc Yannick Dido. Et aujourd'hui, ça se passe comme ça. Hein. Donc, tout ça, on a Libanda Ndeka Rezalara pour le plaisir. Il y a des fans de Bolingaka. Voilà, Yannick Dido va faire son entrée. Hein, Christian Bouy pour tout ça, on a Libanda Ndeka fan Balingaka. Voilà, Yannick Dido. Bonjour, merveilleux. Merveilleux, pareillement. Voilà, bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va vraiment, mon cher Betty. Voilà. En tout cas, fan nous va réclamer trop parce que fin de l'année, on va promettre qu'il va fan nabino album mezo bima. Mais si go album mezo bima tendenge nini. Boni d'abord santé à Yemoko Didier Lacoste. Kuna bisika Salina Paris. Sinon l'éternel Dieu tout puissant, mettre à temps en circonstance, soit pesipé malheureux tokutana na Betty Masengu, tokutana na bandeko tout batala rabiso pe o ba réclamer ngai
La présidente Nzambe, merci parce que sans Metozate, ce qui concerne Didier Lacoste à Charitane, je le salue, mon président. Talara Soda no ya makasi ya mulongo me ya makasi siko ya Nick Dindo na bundaka na marambo na bisa bino marambo papa tikela ngango zaka na makila na defanda ngo ezate po bakochanga te ngasi bakochanga na libumu donc ndeno expliquer bino super conscience corps de kutara tara na lobi super conscience corps de cou donc superposé donc super conscience na personne Nzambe merci pour balbum et bimi bande komikolo na ba fête ba le kana ba na mabumu donc bon supporter le kana mabumu est normal mais Didier Lacoste a lobby le feu sur le feu mais net boko kité bo kimi décembre bo bangi balbum mo eza na terrain pour sinon te boko ta mai ah ma sœur Betty Didier Lacoste c'est un leader mo merci à Dieu parce que abanga na oti na ebi l'année coulée année euro mais bande l'année 2013 à 2014 tout rozonga moi muke bat babimisa ba disque pauvre ma belle lisa bimisa disque batwe abimisa yobi ke batba koka o la pauvreté maintenant Didier Lacoste abimisa c'est que bien obi ke pauvre ma belle lisa tika que se passe papa na biso Josara tika que se passe donc to bangité to boyi musique ya ba fête on moni musique ya ba fête mbangu peut moi trop paiement so moi au commence la haute dérangement na mato ya ba fanatique c'est comment déranger les musique na yango moni ke faut longwa mama na classement ba mo longola yo ba mo ko tsana ba mso ba master mo ba bimi lelo kwa beti bien. En tout cas, merci. Mais yo le dit que année passée, Didier Lacoste attaque no babele lisi, attaqué Mupandi. Mais on l'a année passée, mais année c'est comme si Didier Lacoste a quitté. Abangine yene bataille Mupandi. Plus de précision ma sœur Betty na lobby ka bongo po ba comprendre un peu. To beta to bandana c'est par là la solution to beta danger ba rumbe kanga. To ena King Ngolo tiro bit danger bonioma to yé ce qu'on a super na c'est que bien danger na biso ma soeur je mets ma main à couper ceux qui super conscience corps de que simbité non ya pena émission na ba katanga liboko ndeka to sali na lemba c'est Paris ba chevina liboko na ba kati po disque simbité mais na ndimité po degré ba Yannick Dindo ba yembi talaka ba mission na biso ba ressemble Yannick pourquoi ko la musa papa makasi boy on habité zaka nature Mikolo papa romi bena papa Mikolo père nanga esprit na eva na kati ngai yango moni na Mikolo na sala exploit netive nanga dugala ebi makambo bana béton ba ebi makambo donc non ki na pena likolo yango Didier Lacoste salobi na album oyo to ke mbang te bo pesa biso temps ya ko comprendre degré nzela président nanga Didier Lacoste akei tanga kendaka na ba série ya ba ezapasi ba série ya ba album leka ba plan leka bo santara lignée tanga yé na bino susu na super conscience na c'est que bien boyo ki pena ke ba nzemboloko la ba nzemboloko la o yembela ki vena biso ka embe chetemba boka ginzela siko presa lobi bo tchara matoyi bo comprendre que azaka chanteur azaka muto a sepelsa bino na voix pe na luketu nai bon siko Didier Lacoste aboyi ko bimsa corps de kuna décembre pour nani pozo bomba oboyi olobi ke abangité so abangité mo pour nani ka se bimite na décembre o ma soeur Betty corps de ko bimi na décembre te poto banga mutu pour na minute biso to sala boulot awa présent na poto biso yemba awa banimateur ba boakeli awa to tindeli ga ba plan na minute sa mixa boaka de ya bato aboaka neti ba joli musungai ici ba boaka ma ba yemba ma déjà siko ba fandi siko bango to ba joli musungai na Paris wana na ba Cyril Kini ba col orchestre ba fandi siko na ba cordon ngenge foti ba col orchestre ba fandi siko ba zo bouler bota la musique ya calculé ya stratégie ou bien boline bo iba maela baninga abo bozonga su studio biso iba na biso maela te yakande ndeko nanga mo boye collègue na biso président orchestre mo boye président na biso président orchestre na biso abeti loroni mo boye Mikolo alo barando brigadier Sarbati abeti rando eza rando alors na rando tango lingo okota rando faut qu'on a stratégie yo kota rando bikote la on sopanat bangi album à brigade to bangi na biso album ba brigade na ndenga mabete aza petit Didier Lacoste a bangi ko boaka po ba brigade ba boaki na décembre koko tsa leader na marambo te pona tangi brigade na tangi po yekuta yebi marambo te pona kini awa président na biso aza trop concentré na super conscience corps de coup nga siko ne na pese exemple ya eloro mo boye ndeko na biso na animateur aboaki rando omoni rando wana musique ya rando nde biso to bimisité batpe ba banga ba bolé to bangi te
Total ande siko bato basali neti babimisa ba déranger public pour mabumu bato eleki obike ba fanatique bana béton bana Congo mobima monde entier obike mabumu eleka bango baso c'est la Didier ndeni oh bilo mususo beti talaka na parler yo lambi ngana yebu na lié bilo mo ebele bien ti obike no ke shenga obike no souffrir père kuta déclarer obike o mona ye bobe ba na père mikolo na ko molia libanda po libumu eleka ke po Damas mo aleke pa beti mama bana et la mamie bien ti et ça n'est pas open la musique tout ça là tous aura temps à préparer ba plan et non que suis temps préparer plan na souka na bilo rebe la bien ti parlons ngolo ba ke ba générique bimi ba album bimi na décembre lamba mi bien te et le ki sabatu libumu ya bino ndezo lamba ma bien pour le ki sabatu libumu te ma sœur Betty battement ba bignité ba sauter na mabumu oleka oui so mutu libumu eleka buka luke tout trop te po so buki trop libumu so ya oleka e sope na miso bato donc ba sauter kaka maintenant ba bignité siko ba obina penda ba apesa mwana kombo epaka yo epaka didiango yeyo yogo lobika ba news on est tambolara mutu abane o simbela bino générique animateur na bino pe awa longwe c'est que générique na bino za rolala ma sœur na bi akena nyonso abeti ba rythme na ba bonyo wana wana o beta ba c'est que bien abeta ngo pe déjà donc bino bo dans générique penza yo simba te quoi ma mujoli musunga ya linga ya na ba news kande tambolara te ma sœur Betty je te dis au moninga o longolanga pe na orchestre Lacoste Didier Lacoste sorti la Didier Lacoste pas à mettre et à circonstance orchestre na yi on comprend au moni ba cri tout oyo ba animateur ba boirara ba cri monsieur Zalara ya ba animateur ta outi on a parlé ba cri monsieur ya nga chanteur na ye nango ba cri on comprend ba cri monsieur Zalara nga chanteur na ye nango ton na ye nango na yembi yango ba masa ya oboya bazanga te mais quand l'orchestre ton oh mais le rona boboya ça bien blaise zongo boakango kingani zongo boakango ndenge pe ba sala ba masa wana et pas mukentonga le preuve année ba beta ki ba plan est-ce que attends na poto attends na ba Congo na biso ba yokian yo za animateur obini sera soi-disant yo mto ando obini sa biso mais trop olongwe au petit plan na yo attends na bandundu attends la lemba séparé attends ne ba obeta ba musique to yo ka makele non ba beta ngoti donc ça prouve que musicien azalera musicien te ba bamba ti musicien il faut avoir ça dans le son il faut avoir ça nzamba pe swango poko longwa pe placement bete loko ata ya muke simbi to mona ba masa msuba longwa plan ba orchestre batu a bete lo rani ku animateur ta ni chanteur ma beti simbi batu ba obina na ndenge na ye alors so yo tong lo biyom to zaki ko binisa biso bani olongwe bon biso to bimisa so to beti te comme ça to soye mais so to beti c'est que yete et pas Didier Lacoste yé mo no az animateur yé mo aboira yé mo yemba yé mo ya na ba coré yogo yo zalana donc ça coûte que on a fait parler yé mo rappelle ça nyonso donc asa leader mo boye na fana na ye na soit enfant na ye asa leader mo boye asa na expérience ya sagesse mo boye place à outa zo pena encadrement depuis le bas âge ti ba place à l'école zo pena encadrement malam pour nga mo na musicien mais na banga ve wana so na Didier Lacoste boye mille esprit à Charitani que je respecte beaucoup na mo na neti na demi die mo boye po biso to ba petit die nzamba grand prêtre biso bana to ba petit die sko yeza le roi petit die demi die mo boye donc so na mo ni côté champ de danger yango mo na biso ma sœur Betty bo pesa biso temps ne bo pesa biso temps année coulée bo pesa biso temps ba te belé bandimete que circulation mutambo ebinisa baleka kingongola boko kate bo katana na bino ezalaka bongo mettons to Betty circulation mutambo ba bini bandimi ndepe ba ocha soutembe ba obine susu vous êtes trop sûr hein na ndimi te mu mama mapa so te mapa na alo bagete mapo ndesa bo te kamate po za ngo olala jamais quand on va que générique et simba ata animateur na bino comment les asunani toza na epaka petit oh kenda ki wana oh kenda on a bi communauté franchement voilà en tout cas animateur na bino le roi Kei donc vous êtes sûr que générique est bêta et kangara le roi c'est que bien kangaki ma sœur Betty malgré boyo tanga kombo na te nanenga mabete comme on est ko kima pona sala suna ete mikolo na roma na bepaka na ba petit ngai mandala bango nde ba kombo eza po mikolo to sala na bango bakoma ba mina ngai
ya ndenge so balongwe comme na bango pe bungo la mutu so longwe pa Didier Lacoste comme on ebungi ngati so longwe ka boye comme on ebungi ngai donc ebungi nango be ngai be na kombo ebungi po ngai na sima Didier Lacoste mutu azo toza na sima na ye azalo kwa train mutu a train biso to na sima kuna ya okumba ye mtamona nzela siko yo ke obude mtande ngwana omwete ke faut zala po lelo na ba na ndinga bien batutu ba mo longa la orchestre olonga orchestre opesi tango zo longa ba maluba malamu yo longo mo finga alobi ke abane o se retrouver te alobi abeti trop abinisi et pas Didier Lacoste mais salaire et l'oroté a bénéficié te yango longo pe a créer chemin na ngala landa ki na émission ya ndeko la biso moko pe o eleka awa na kin na landa animateur na bino ndenge alobi eza faux to eza vrai makamba alobi beti na linku te omoni soto mo beta masolo mo to comme alors émission to sel ne mutu mo po tina kwa ni kutu beto mwangi sa kutu eleki na mutu na succès mingi super conscience corps de Koundé Didier Lacoste alobi trop frappé pour dire pe nangana lo belo mo information meilleur générique des trophées meilleur générique meilleur chanteur faut le belani maramwana Didier Lacoste est nominé en Afrique du Sud voilà to lo belango mais mingi ka ba news nezo tambola bana kin balobi lokola animateur wana simba ki penza côté animation na orchestre Didier Lacoste le roi Yazate peut-être générique ko simbate donc ils appellent news oyo toza la besoin ba fan bayeba ma sœur Betty na ebsao de na ABC déjà na rebisi sous ba fan bo comprendre que et na costume national et là tama mikolo donc omoni Michel Lacoste sotali ka omoni na chemise à Galiano ya le roi détail le roi nzuluka minzuluka te sotali pantalon slim sotali costume national en mode à Paris. Donc ça montre que Michel Didier Lacoste est. Donc si les Michel sont au la forme le roi papa mort, c'est grand Michel Didier Lacoste. C'est que comprendre que non le bat tout n'est animateur mort, il y a un son mon Michel. Ma collègue monte le roi Vadio, c'est grâce à Michel Lacoste. Son mon Michel pendant que monter le moment là tabilement moi le roi père moi kala, c'est grâce à Michel Lacoste. Michel Lacoste faut mon eboyaza slimé. Il s'est parlé, il s'est exprimé, afin de battre. Alors, il y a vérité. Pour chez Bisson à Congo, vérité est comme un sous finga. Pour que finga à Congo change. À Tabaou, à Nabiso, bah comprenez que ça bengue ou bah fingue. T'es dans le Moussane, il y a combo, il y a slogan, il y a normalement un taximan receveur. Tu vois. Mais quand la moutou so bengue ou ah yo, au benga ou à point. Donc ça non normal. Et ça normal donc vous comprendre que super conscience éco bêta, borobina. Pétant bobina pour comprendre que c'est Lacoste, Didier Lacoste, yem tapé ça bakri, yem tapé ça lignée, yem ta sala bâtiment, net générique betami. Bata simana biso ba souffrir trop temps. Maël to outil ami qui batindel bilan tala vitesse comme na maman batindel bilan to yo ki ka to zu to bâtiment yele ba mike. Ça prouve que Didier Lacoste fait tout. Biso to sara poto compléter, hein? Yesa chebilo ne na nzu, biloko ba bakoni, bo pelara po biloko toka. Pour te servir bad. C'est normal. Voilà, merci beaucoup en tout cas Torobet à Masoloana. Il y a Ndenge Didier Lacoste en Afrique du Sud a eu 2 trophées. Hein, donc Torobet a en Romé. Question Moussouka Ndenge ba news en Tambolara lobby Oleka qui paye à Newman. Oh lelo avec ex-président nayo. Lelo tiki de musique ya mokili. Hein, ne ba to bengaka. Musique profane. A combiner obeta musique chrétienne. Un mot par rapport à ça. Osana Lilo Baroloba. Elle soupe le bilobi pe Yannick dit de peu rejoindre Newman. Betty, ma soeur, on appelle son Nzambe merci. Nabato balobarake au longo na musique profane au côté sa musique religieuse même pas. Na ebi ke ve na ngana na respect on appelle saraye. Toro ya olobaraka mabete. Na respect on appelle saraye normalement azalaika ko yembela Nzambe. Ezaka que ndenge biso ba bato mokili to nga changer makambu pona ebi ke tant pesa la ka oyembela Nzambe tant na l'avenir esthétique on oyembela Nzambe parce que ngana vana na ve ona ate biso kisité ate biso ka losambo donc comme pe a se pencher ndé ba congolais biso to lobako comme na musique religieuse donc coup de chapeau à salon ka non été à salon na conviction ya Nzambe à salon te po neto lo barapo am sou faillite succès à salon po Nzambe muta lobine atali si que il faut changer côté
c'est bon. C'est bon vraiment. Asalon kaka na honnêteté. En tout cas, merci beaucoup. Pour Yannick Dido, Waneza, Ilobanae, pour Newman, Dakumuda, Azalaki, ex-président Nae, on a la musique religieuse, la musique chrétienne, la musique religieuse, et les lots à qui na musique profane à qui na côté à Kanzambe mais tout autour il y a ndenge dakumuda comme beta musique ya nzambe mais to profiter mukolo mususu to yambaye ka ndenge salara to beta masolo pour ba news bo zoyango. Voilà, merci beaucoup tona Yannick Dido o tozo clôturer na vraiment année 2014 en bonté pour année prochaine donc année 2015 to beta ba masolo mususu pour année oyo ka ba news lobi ke Didier Lacoste abangi ko kitisa ko boaka corps de cou pour akimi ba générique ya ba Weranson ba jenga bomba raté na lobanga na vérité akimi ba générique ya ba brigade akimi ba générique ya ba Félix Oise quoi ya ba artiste oeza na terrain mais Yannick dans lobi ba kimi mututé ba bangi pe mututé pour bango ba ko frapper donc voilà quoi. Merci Yannick Dido to betono masolo ya président na Didier Lacoste. C'est pour quand Yakin? Ouais, c'est pour bientôt Kalamingité Didier Lacoste aza Charitani. Bon, on appelle ça un mais merci pour le président Nangatanga qui n'a pas et ça t'es pas qui est alia your alia ce qui nini ça la raconte même pas et puis bien que se distraire que se détendre même pas il y a qui n'a pas pour musala pour ne biso to zaboué biso anakin to kangi maboko na bisoté chaque jeudi chaque mercredi to za na coulisses na matongé kaka na siège na biso chez Bruno Sandake des marques que je salue aussi tozalaka wana ye azakuna au four en moulin azobeta ba concert au four en moulin azosala studio au four en moulin azoluka ba contrat ba production po biso ba petit tozala bien né tozalaka boeso ye chez Yannick Dindo futela ezate Yannick Dindo fana na sima pire vena e morboté po tozala bien yango moni azalaka kuna entre en cheval Paris Kinshasa normalement po biso ka tozala bien. Pour ceux qui ne sont pas fan maboko boloba Didier Lacoste abimara soute karakin donc il faut abima que luke la petit na et moi ndenge libanda ndenge zalara neti 2015 na bi que année 2015 c'est année moro ya bénédiction surtout pour na orchestre na biso orchestre Didier Lacoste surtout pour la président ngana nous et pour na biso ba poulain na normalement le quoi azate na bonne année bo beta te bo sara la ba palais te biso leader na biso benga biso ba soda. Donc, biso soto zate, ce production est côté na bureau, cordon genge foati, sera récupéré ngo, abengi masanaït, abengi leader, ndeni elo moya ba petit ndeni ba robeta en direct, bo lexika caché des alarats. Biso beti na biso ba soda, biso banga te, biso présent bi ke wana ba petit na ngai, bando kisi balongwa. Vebi ke wana ba petit na ngo ba tikala na je suis sûr. Ata to kena bango wapi, ata mutabimisi pakia mbongo. Na ozombo na tchena poche na presse John obiga tchenga mombo mon nitska mais yango presse nga na rosa ba je wana ti ayebi bandoki on banano balongwa te quand je parle de ndoki na lobite ke ba bandoki balokaka même pas bandoki pona marambu tunde zalaka boye ata lelo ndenge to na cameraman na biso za na sima ya bogar ya choco pena donc lelo so alongwe akomi côté moi ba secret no biso pa on te on peut côté na maman ndoki voilà pour comme le bama mususu ezaki ta inventé pour ACP samato ya batmo o ya komina bango pour bango ba sekara baza na sens humour ba seka pour bazoyer na confiance carrément mindoki sincèrement. Voilà, merci beaucoup. Alors Yannick Dido autour le tout à l'heure là que Didier Lacoste a eu 2 trophées na ebité zaki pour nanini. Ouais, zalaki meilleur chanteur. Meilleur orchestre, Afrique centrale. Meilleur générique, c'est qui est bien. Oui, bêta qui est bêta bêta, so bêta tile, le so bêta na ba générique, so le bimi bimi. C'est qui est bien donc meilleur artiste, meilleur chanteur, meilleur orchestre, meilleur générique. Donc tu vois qu'il y a un gros, s'il y avait le temps parce que Babylou retourne à un bureau, s'il y avait le temps, na linga na benga Babylou ba trophée, mais je sais que na ba image prochaine, bon monde a pas trophée, on a na ba brevet, ba pesakié, na ba médaille, ba pesakié, à partir à Paris, à Kita, qui canne na obia à cheval Paris, Afrique, à Zokota, Kinshasa,
akitaki wana a récupéré ba trophée mais tellement lingara ba congolais ba za la voilé té et ça té to pesca message té to zo ba trophée leki na nga bonté yango monaki a précédent qui docteur Moroboué, docteur Mo Azaki Pekuna, na 4 associations place président ba trophée, yem tayaki nango awa, et ça tous les canadiens on a ba chaîne, les canadiens dernièrement pas confrère na yo nati le collé, na les canadiens on peut pas ba consort na yo netio RTNC, sœur na biso wana, tous les canadiens wana, donc normalement makambutu chez Didier Lacoste ezara en couleur, ils sont en noir et blanc, en noir et en couleur, puis tu vas comprendre. Tout ça qui est, tout ça qui est yango, tout ça qui lipa yango. Yango on a dit la cause alinga ba fanatique na monde entier, va comprendre que misala salara, ils ont raté pour BT pour na succès. Succès faut ba aux a nominé per côté Moroboué, aux alapé, aux huiles, comme Moroboué, aux olaxa qui musana yo, aux côté aux percé. Normalement yango Didier Lacoste ba nominé qui on a coup de chapeau Didier Lacoste parce que maramba bongo et ça les makaka mingi ne bat balo ba ke o musique na biso ça na baisse mingi maramba ba trophée na on a na Congo na biso donc chez nous au Congo tous so ba trophée belé ça montre que ba artiste congolais bazat plus fort que ba artiste ya ba Afrique mususu donc tous so beta pena parce que ça montre son Nathalie ba leader belé ba ba trophée et Didier Lacoste ça na 4 parmi ba leader ba trophée na année 2014 donc ça montre qu'année 2015 to mananga en bonté ndé tous so banango déjà ndé to banda qui on po biso za na nzambe to la ranaï. En tout cas, merci beaucoup et félicitations à l'artiste Didier Lacoste. En tout cas, félicitations à l'orchestre de Mobimba, qui va travailler qui vraiment m'a cassé. Ce qui est bien pour album Wana, Ezu Trophée, meilleur générique, meilleur chanteur, Yemo Didier Lacoste. En tout cas, tout le monde est beau. Musique na biso, et ça a toujours de l'avant. Et qu'elle est toujours de l'avant. Et l'artiste musicien na biso, percer, en tout cas, avancer. Pour Toyo Kasute, Ivoirien, Nigérien, Nani, l'équipe biso non, l'équipe biso te quoi. Voilà, merci beaucoup. Et en tout cas, Tozo que malé maintenant sous émission mais na olinga lokoza artiste musicien pour toza déjà na fin de l'année bonne année déjà biso bonne année biso to feton kala balabala boé news de kid et dans la plaisir et servir bino année au Mobimba donc au servir bino malamu bilan na biso da ki tokos et donc merci beaucoup na boss na biso en tout cas na ba site na bango na ba émission na bango mai ba site na bango za ba site moro boye ya koko soro kota boye obi connexion na gidiba il y aura site Congo promotion à ba artiste taka ya nik dino de bosser les promotions pe ba o même ba site musu ça pour les il faut pesa ba mbongo donc pena franchement na nenga mabete ezate na voilé face na longo pena linette na site au Congo promo son na simula bana poto je donne rien bayambanga gratuit pour passer la promotion ya artiste na bango yango moni année oyo za l'ingraté année onde to ke pena na aussi là où ça ba 5e émission de ba sali na ngai donc Nzamba Pambola ingénieur Raf Ngindu donc Nzamba Pambola yo au nom de mon père, au nom de notre Dieu, au nom de mon président Didier Lacoste, Nzamba Pambola, à Pambola P. Betty. Merci, amen, je reçois, amen. Nayambiango, amen. À Pambola P. Caméraman, à Bogar. Oh, à chaque temps, à Kola, la Taouza, et là on est moins ça, mais sur Benguié, à Yarapenda, donc. On a repéré ça, on a Nzamba Pambola, on va reconnaître on a boulot dans bango vraiment. Ouais. Merci beaucoup Nzamba Pambola, boss Nabiso l'ingénieur Rafungindu, la biso nyoso ba travailler on a to yambi ma Pamboli wana. Merci beaucoup Christian Bouyi li Pamboli na ezali. Timothée Piana Serge li Pamboli na opezali. Piana li Pamboli na ngwana. Christian Bouyi li Pamboli na ngwana. Padaf Mubama. Padaf li Pamboli na ngwana. Jogo Obede Kofo li Pamboli na ngwana. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Yannick Dido, Oeza a capella au salé la ba fan ko kanga penza 2014. Et au sepelisa bango donc bilengia 2014 et dans la news de Kin quoi, na Congo Promo TV. Voilà, merci beaucoup. Na rotike la yo micro sepelisa ba fan nyonso bazola na émission ba mame Milinzemba, motema ya papa tous pepele ambetolo na Londres, au sepelisa boss na biso l'ingénieur Rafungindu depuis les États-Unis. En tout cas, au sepelisa ba fan tout. Issa loi en Belgique, on s'appelle ça. Donc, identité d'amour. Moi, sur la Miss Lala, Issa loi la carte Belgique. En tout cas,
Yannick dit doit là pour la receper Sabino nyonso quoi. Voilà, natikolo micro au CPI ça va fan nyonso bazolanda biso. Batela mayele ya momoto nzamba kompesa yo. Komisala mabe ezalaka suwe ya moto te. Mekoluka komi boma ndiyo moko komi bomaka. Mawananga rekomi komata lokola mulinga. Mere pasi nanga. Le plus en plus kokita kita mabe lokola tension. Nazana posanga mo pepe anidembo pe sanga espasa kobima jala nangana njoto potango na koyibo kanganga maro babo barba salade j'en peux plus dans ma vie. Marabo barba salade j'en peux plus dans ma vie. Les histoires à côté même pas non plus na lembi na baye manda kale makenda didie vinanga rekoma mitelengando na molingo sayorongo joli musungai na Paris rene bile bilele papa supria ngoi bienvenue ngoi na Paris André Kimbutare dans la ligne na zone sano bana poto mame milinzeba papa langa tous pepe lambeto le dans la zone sapena bana Paris bo comprendre que au moins na bino Yannick Dindo soutien na bino botika ngate dans la zone sabino ka mwandambu moi numéro na ngai na pe sabino mais na zone sabino mwandambu quoi. La vie est Thérèse qu'on se sent aimé, mais s'il faut souffrir à cause du chagrin, l'amour, oh, tu m'as saisi, voilà, oh, diable sur mon cœur, amour, n'a commis les locaux condom, ponayoron, na oui, la lelo na commis konyo kwama, na commis souci à bolingwele kelinga imwana pasi à lolango nanga kokufa oromara la vie est Thérèse conseil dans na tibino na posa bana Paris joli musungai Cyril qui na fumu na forme Didier Lacoste à Charitani maman na biso maman banebele. Donc, Yoebi Kando Simba présent Nabiso. Numéro dans téléphone ezaka plus 243 préfixe Nabiso à Kotoyo 81 58 86 459. Donc plus 243 81 58 86 459. Je vous aime beaucoup. Ma mère vient na Tété Dindo, ma mère vient na Noëlla Dindo, ma mère vient na Diane Dindo, ma mère vient na Nancy Dindo na Paris, Fabrice Dindo na Paris, Tété Dindo na Paris, Divine Dindo. Grand frère Nangalo la moine ba bon guérison yo yebika on est ensemble mon frère yo yebika ando soutenir ngai ba merve ngai na Jangi Dindo ba merve nanga na Gaël Dindo Jessie Dindo Andrea Dindo Yannick Dido ba fan balandio ba fan oyo balobi ke Didier Lacoste aboyi ko bimisa album pour abangi ba générique oyo et ça sur le terrain yo lobi ke bo bangi te izaka ba stratégie belé pour bokoti maisoni. Bon, biso, on a vu que en particulier moi-même, maison n'a pas à Chilo, ou à Pessara biso paiement, t'as rendu tout télémi boy. Bon, bobo yangana bino koloba, to bobangara, après lobby to yara Yannick Dido tellement ba ebisa kio pesa mutu boyo ko kite okimino panzambe. Te, même pas. Biso to za bana mo boy to kolana na losambu ngana na kolana na famille mo chrétien, surtout côté maman nga et surtout côté papa ngai, famille chrétienne. Donc kisi biloro wana ezama na bisote Nzambe je m'excuse Nzambe moi lobby so concentre sengi na ndima tout après ça na mona ngo même pas présent na Didier Lacoste alors na souci pe na fois beta Nzambe nani beta na nous lukelo on comprend à se soucier au tcha comment Nzambe ça montre pas que à voiler face même pas. Nzambe la musique azala raté na surtout la musique na bino musique profane net makambo wana nzamba azala raté musique na bino marchera na kisi tant na bin nzamba zapo nganga na opeso kisi nzambe mto sala ga peso kisi simba ako peso pe kiso ke be liboma mais nzambe pe na grâce na ebigete yo nzela na ya nzela mo buye ya no mabe mais a peso pe mo ki na pe kuna ozwaka c'est que nzambe muta pe nganga pe eloti nganga pe mana pe ma ya nganga te pe ma nzambe nganga ya banganga
donc tia opesa kisi et ana pouvoir mo bo nzamba pesa pesa kisi po nzambe na mokili na sala deux chemins nzela mabe na nzela malamu à toi-même ce que pona na ok boye ou bien na ok boye donc biso to pona na biso boye donc droiteté nzela droiteté donc toujours bato ba pona nzela gaucheté basa na bango pe donc ezaka ke yo mo yebaka ndeke nzela nini otambola po biso to tambola na banzela mo bo na bi ke président na Didier Lacoste a prière makasi aza chrétien donc soki pasa na kisi c'est que nzambe pa na kisi wana donc nzambe ka aza kisi ya bakisi to bangi na biso mutu te bo so super conscience corps de cou président loba to taper coup dire tara liboso to chai corps de cou siko ils appellent coup dire donc so ba beti yo ku wana pene zuyo da biso o ezaka pene oluki ku e vandi o milaleli pena do ba mère baloba pene subi pene milaleli o ko sauter mate coup dire to betana o frapper banane mais kasi on a biso bat ba le kama bumuti ba générique ko ina ba décembre ma sœur ba générique écoute ba album pour ça tu ba générique to long le mort ba album parce que Didier Lacoste c'est un grand chanteur orchestre moroté na Congo et on a ba chamba bon chanteur le rôle ba orchestre Didier Lacoste là je t'affirme OK au moins ba générique bimi na nga lobeloko ba générique bimi sous mon chanteur moi je suis un chanteur danseur je chante bien je danse très bien so ça chanteur danseur faut bien tant oyemba bien faut bien rapper bien na habiter sur la Kosi ba masala ngai donc sozo yemba bien il faut bien rapper bien ça c'est générique bimi o bina neti on a bibon koto neti ba mise ba masala ba mise bo bina na bino soute bon mo kosa ba leader mais ce que je Didier Lacoste to ko santé so mama chant on va ba chanteur so ye pena mama kino wa Iniesta kuna na Daïs na Yannick Dindo na Voda danger na parfum d'hiver chef na biso on comprend mais d'abord qu'est-ce que ça OK au moins à côté ba chant ba yembi au moins côté luquet tout ba mi kilo bon normalement nazo pesa ba torte pour Mikolo et là au moins comme ba leader so au moins pesa mission on va C4 ba mais là normalement il faut mission ba comme un kilo au moins mon petit jeune garçon yo meli C4 te tarane na sa chemise la Coste appelle so C4 te pour comme un kilo tarane na la ti chemise fandi bo 100 ou C4 si go ba mission sous pour chemise vanda bo femme la C4 lita mais bimi ya mon lita aspect tes aspects tes maladie o ko yembe surtout comme un soufflé et ça conseil non pesa ma sanangai conseil tout ba leader ba pesa biso ya malamu photo soir ya mabe photo boire leader a rotino te ke o me la C4 petit po vimba o vimba na kin venda stema ina clip mais c'est quoi on a stema ité donc C4 mte peso stema yo mon ba mission to ba o me la ba C4 matame vimbi bango o comme l'équipe ba o critiquer on a ta pantalon kimio mutu mo bo mame milinze ba ngati ne lo ma pantalon mo ba tala taille na ekima o mo atine le pantalon mo bo yo boule le roi mame milinze ba sali mabe mais atine yo taille na yo wana o ya yebi musicien ni wana meli C4 te ba mise belé notanga la ba komote po Mikolo le général suprême alobe Mikolo fingi ba kangiu ezaka lo ko finga te ko tanga ka kombo neti nganga finga la ngate na tanga ka kombo po ato funinga non lo bana fingi te po ba kangaka o afingi et même un jour wana oui ba okanga yo menga na finga ka te na lo bakalanga vérité et po na boya kalanga kokosa ba mame milinzemba na boya kalanga kokosa ba ingénieur rafungindu boss na biso na boya kokosa ba fano balandakanga donc yo fingi na totangi ka kombo ka lobino vérité mission ni wana orchestre ni ma sœur Betty mon po yebi na ba orchestre msusu ba mission msusu ba koma azaki mukie misu jaune aroma matama libumu atengama basat yo tangela ba mission bazaka mikie ba koma matama ngana o yebso sko ye faire égola te leader brigade Sabarti nan te brigade amela C4 te brigade c'est le scram héritier Watanabe na lobby ba mission membela ba C4 ba miyebi atape mission no tangelingana mela C4 mona un moté centenaire à moi chan héritier Watanabe o maison mais amela C4 yo lo botangela yo botanga ya vérité to lo bat so to lo bat ba ebele tanga msusu pe na confirmer Kabo Sembo Akanda ye na ebiete nandeni o ebiete muninga ya patron na yo Didier Lacoste patron nga baninga neza Babindombe Adjan bon Babindombe ya mela C4 te Babindombe pena ya bongo ya famille munene ya famille en plus talara ya vivra bien
Nani sumuninga Didier Lacoste nani? Didier Lacoste na Jani baninga na ye. Mabialo babindombe. Vous comprenez? On a massa ya président on a eu un okanga ma série on a kutunga na beta na musique quartier na mona bango ba oyaka na ba yolo na ba vina ba la série on à l'époque. Mabiala mais là c'est 4 T hein. Et vina Mabiala grand chanteur mais là c'est 4 né. T'as la spédé na poto. A toujours slim. Non total na clip mo bala ti body filer na lele ma be vina nga. Po yé na landa lokola papa biso. Yé na kota caché na neti papa. Ngolo la mwana ya mais là c'est 4 T. Viens na loranga biso to bata slim. Vina nga loranga. So talier mikolo kuna lele mabi. Donc hérité Watanabe à maison mère na mais là c'est 4. Ba c'est belé. Tu n'as pas eu à melate. Si vous avez hérité na mela C4. Il y a leader mon totangela ngana ba misem na o ba ota olongwa ya wenge bu. Hérité Watanabe. Ba série wana. Ba série wana kutu yena nu aye mbate na wenge. Ngasko ba série na regarder à TV. Na boya ki o mela C4. Na peki sa o mela C4. Na peki sanga te conscience na nga ki bo moto sala ke na nenga je mission oko vivre kana po litama de pe sa paresse. Au monde au coquille. Mais au coquille, on va aller à l'orchestre pour car conseil au pesa qui est mabé, il y a celle comme on a bien bel maboum, bien bel le roi patron. Nous avons un patron de aura moi Moussala. Président Didier Lacoste, mais là c'est 4 T. T'as la veine envoie mat. Santé correcte. So talé ba sérieux on a salé kaninga sala. Avimi normalement pour qu'il y a obeta kwenda te kwenda futuka. T'as mboka na moi mali le solira moi lo mukyo emunene. On est normal. Ce que bana mai na biso to faina bangwa ba 8 ans na bakinya. Vous comprenez? 8 ans na bakinya. Pour nga bena ramo poto. Na kina da poto kala na zonga do na wana kuna ma musique ti. Vous comprenez? Mais so talinga bu na refléter. Donc qui m'a na ote na poto poani. Et on a ma famille, ma famille. Atape mama musala. Sérieux wana ya famille on tika na pe kuna na ba mikili. On a papa ando betsa biso ba tour te tant que banate. Beti tuboye bakuti wa mwa mukyo bakuti ba même yo mwa okine na matonge menzo ya matonge siko ya poto so da yina kimukolo bolongo kimala no kimande ni po Didier Lacoste pe msu na ba 2017 soke poto te po bino kota ya musique penza ba kombata ba boya penza bokene mikili donc mikili penza côté na bino to ebité on ne sait jamais quoi en 2015 ba tchara point sur les idées mais ngasko na biso na 2017 oke poto. Mais avant na poto to kena da bangola na roki ma po ba misem susu ba misem ba to panza na ngola na ebite so ki lisolo ba panza ni po moko linga sala leader o mususu na ipeza leader na ko na bite yo ko za leader te ba nondeni ba panza ligola $200 ya on ngana lancer appel ba mécène to Angola so za mécène zan esprit ko za mécène te mission ko mo dirigeant ya ba téléphone ko mi bureau na yo so yi mission mo ya ba téléphone c'est mission la ko mi bureau na yo au commissaire bureau. Mais merci pour na mécène wana bazo comme ça mission bazo ki mana bangola ba bureau na bango ba mission ni no ba mission mo boye ba na ngola ba panzana ki et comme so ben mécène mo boye ko mo ya mani téléphone wana mission ni ngana ebi mission ya fali pupa animateur na dans en Angola ba mission mo ba kenen nzela makolo boye bité mission ni ba ki so visa nzela makolo nzela ba Congo ba kenen no ko beta matolo et pas greffi futila kuna greffi futila ba yebi bangote. Tango esimbite bakenzela makolo ya ba Congo makolo ne ezala kaka bakenzela makolo bakomi Angola so pe bana na frontière po mo ba benga pe na ba numéro mo ba mission orchestre ni ba mission ba za orchestre na biso ba longwaki moko yaki faux chanteur mo yaki faux animateur ba longwaki baki ba sa fusion ona chouchou miyake ah ngai bi chouchou ba teka na ba zandu ba chouchou ba tchaka na ba mitu neti yo le na mono che chouchouté o so ki chouchou na ebi azandu ba mission on a bref quoi animateur na bino abeta seke bien na ba animateur o ba boire na ba créa bato ya petsanga raman ba kola ba cri baza je me souviens lo ba animateur on a ba pesa ba cri ba kola ba cri baza pour na orchestre mutu toro mata podium ti faut un charisme musical pour mata podium faut ça ba vérité o ce qu'on a lo beza kati to za 80 orchestre mais dit moi 8 kamba voyageur. Mais mutu musupe na kwena kota ya kimbate ngara misa Didier Lacoste côté na bombe ba yebi ali rapper ba matola mike na komba Didier Lacoste mais so ba yeka na concert atana fikini awa oh mais yo depuis concert bana to moni hotel na za kota mutambundo mona ngate oh yo kota mutambunda yo bwa kaka faut ça kota animation on comprend donc ya za na kaka ayene loro na Didier Lacoste asu atali habité yo zela no
Kingani, zo aboirango. Yo bois kiango. Et comme il y a eu. N'engezala. Na borkesse. Attends na borkesse tout. Ma manisa. Moi, je suis 8 ans. Je suis un Kingani orchestre. Mais je suis un clip. Je suis un au début, 15 heures, ah, c'est un petit peu de transport, ou c'est un transport à qui. Mais dis que bimo mon été. Pour niveau vocal na ye, tellement aime super ndok oye ma studio te palpite, ba boto ba pesi Kingani. Tout le monde en honte. Ma samo akima na poto na wenge bombo ko Jacques. Vocal moi sala. Na album mo boyo ba masana ba Fabregas ba kotaki. Ils avaient vocal à Café Room. Bah bien on soupe bah bien oti. Café Room moi ndenge za ina studio. Babité bon yo comme on a vocal te papolango. A papolango pe. Ata yemo ka vocal n'enton ba miel ba kotara. Vous comprenez? Vocal ne mo beton be na kokate ba bengi na miel a tatole ba bengi tada tatole en poani. Au comme maman mission reculé pour o koka souti. Ezara bongo. Yo moni ba mission na ba ki panzana na ba kenai Angola nzela makolo. Franchement, je suis désolé. Critère na binoté. Parce que moi je suis bien instruit, en plus bien installé. C'est nga ba na foot là. Non, on a orchestre, on a foot en raté. Non, on se retrouver, mais on a foot là déjà. Où est le Teto we lika ke musique basala ngo na mbang uti. Musique ale le komi so longwe atozara na famille nozoa ozwa temps et ba éduqué mais so longwe na orchestre moro boye. Tant ozo longwa, il faut avoir de bon langage na président wana oyo zala kinayi qui avoir de mauvais langage. Mauvais langage yangwani sala ke atoke côté moi fa ba fungolo porte. Bakangé le porte-poids, tu es trop impoli. Vous voyez, les autres, tout le monde a leader rebelle, pas président Nabiso. Au monde a peine que respect. Mais on est à danger. Il y a un doki. À refinga, mais on a respect pour atteindre la musique à refinga, c'est pas bon. Musique à reloba vérité, il y a expliquer batunassé, c'est bon. Tu vois ma soeur Betty, il y a un moni musique à l'élo, sur l'orchestre, refinga te. Zapoli, respect, respect. So comme on finga, au moment où on se bat, visa bansela ba Congo kuna, au comme ketchno ya pembe, et comme ma jaune na ba fula ba nini, au so kota boye na podium ba comprendre o ateka fufu bien ateka mbadi. Na pesi merci vraiment na Georges Moleka, Héros Congo, espace Héros Congo, tozara 0 mètre na yango kana mingi to kota wana. Na pesi maman ya Georges Moleka ba meilleur vœu, pe merci vraiment na Joli Musungai yo ebika ndoko changati kolembangati na aka soda o na simana bino. Donc je m'excuse bino fo bochanga maboko. Maman Milinzeba, maman yo yebikara papa nanga tous pepe la mbetolo boebika nde bo laka kingai. Donc numéro nanga zara plus 243 81 58 86 459. Donc plus 243 81 58 86 459. Napesi merci na pire petit nangai donc il y a des ekofo. Napesi merci na oncle nanga Doudou Sanganaza zepeke ne ba na béton. Ayo babonane rapidement. Bon babonane nangai na Ani Dembo, René Bilele, ma soeur na Paris, babonane na yo babonane nanga na Tété Dindo na Paris. Par la grâce de Dieu na bi to remona naka. Babonane nanga na Nancy Dindo, babonane nangai na ba nanga Gaël Dindo, Jessie Dindo, Andrea Dindo, papa vous aime beaucoup. Babonane nanga donc toute la famille Dindo, papa Leki nangai, papa Gassi. Babonane na yo, papa Lekina, papa Kiki, babonane na yo, papa Lekina. Donc nous avons que retenez, je mis ma main à couper. Ceux qui super conscience corps de quoi s'imiter car l'émission Boka Tanga l'isapio. Mais j'espère pas que Boka Tanga poto beta pena poto beta qui déjà parce que ngana yo kango de ana parler. Na roye sabino te po yebika mamba piraterie ndé koma bozwa disque na bino kana mingi en 2015 a bozwa ngo pena na édition bo savourer bo comprendre ba lignée Yannick Ayembi. Yannick c'est un chanteur, Yannick c'est pas un parloteur ayeka loba loba non, Yannick c'est un chanteur. Donc Yannick c'est un chanteur de son. Donc na pena na on a makila, na pesino merci vraiment. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Christian Bouy. Merci pour les images. Merci à Papa Daf Moubama. Bonne année à notre boss, l'ingénieur Rafongindou, depuis les États-Unis. Bonne année à Maman Emilie Nzemba, Papa Tous Pepele Mbetolo. Bonne année à celui qu'on appelle Timothée Piana Serge. Bonne année
à Issa Loa depuis Belgique. Donc babi na ba site na bango, na ba émission na bango to wololi yango quoi. Donc balobi Congo Promo TV Nathan et news de kin avec moi Betty Masengu Nathan quoi likolo tina kati. Voilà, merci beaucoup et bonne année à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, Bendicap, mon grand frère. Pourquoi pas mon bébé chéri, mon bébé d'amour, Joyce Davlin, maman t'aime beaucoup. Donc bonne année à toi. Et je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà donc à l'année prochaine. Hein? Donc 2015, balobi, ba news wasika. Donc borozo yango karandenge zalaka ba invité na biso, oyo ba ko défiler na émission na biso news de kin. En tout cas, je vous aime beaucoup et bonne année à tous mes fans. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au Congo, Promo TV, Congo, Congo, Promo TV, Congo, Congo, Promo TV, Congo Promo Ozambalokie na Nyakoboya, Bambola Congo, Promo.